Coiffe Ikote. Et enfin, je suis arrivé. Salon Hugues La Coiffe Ikote. Non seulement c'est un salon de coiffure, mais aussi une machine de transformation des hommes et femmes. Regardez-moi comment je suis. Vilain. Mais attendez, 2 minutes. Bogard. Vous allez voir. Hugues La Coiffe Ikote, votre salon de coiffure mixte afro-européen situé sur la Nationale 3 au 174 avenue Aristide Briand, les pavillons sous bois. Pour plus de précisions, veuillez nous contacter au 01 41 55 00 00 ou encore sur notre site hugueslacoiffeikote.com. Nous sommes ouverts tous les jours de 8h à 20h, même les jours fériés. Hugues La Coiffe Ikote, l'homme qui coiffe la ville. Hugues La Coiffe Ikote, le salon de coiffure mixte afro-européenne de proximité. Au 174 avenue Aristide Briand, les pavillons sous bois sur la Nationale 3. Un seul numéro, 01 41 55 00 00. La beauté de votre chevelure chez votre frère. Hugues La Coiffe Ikote, même père, même mère. Chikicha, chikicha, cha cha. La beauté peut tout changer. Salon Hugues La Coiffe Ikote. Quelle beauté! Sexy pour les femmes, ndindindi pour les hommes. L'idée sur Napodou. Kassi Yembe, Gertrude de Bronze. L'idée sur Napodou. Étoile brillante Myrna London, Sabrina Kapinga. Osopie. Alendeko ya mwasi yaka. Nazala motuna ndeko. Nalingi natuna yo. Esi bakata yo. Bilamba na bitumba. Esi bafiba yo. Imbongo na banki. Esi bamatela yo. Ntete ya manga. Esi babeta yo. Kata kuna bitumba. Esi bafibisa yo. Mokuwa ya makoso. Esi bakotisa yo. Mosapina lisu. Okay. Glody ya Wedi. Awa toza, yesa entre Marcadet Poissonnier, na métro Château Rouge. En face, il y a magasin Carrefour Market. Manicole, vous commis ce soir? Oui, tu commis awa. Pendant Château Rouge, awa, na face à Carrefour, pendant que l'on évite tout ça, presque 1 mois awa. Awa, voilà, awa, tout ça, awa, tout kaya. Amro et Anita exotique, awa, tout ça, donc, so aussi, so y awa, puis na 2 ans, c'est bon, il y a des tout awa, na Château Rouge. Le doté qui a vendu Amro et Anita. So, on même carton, non, le doté qui a vendu Amro. Donc, prix au Eza awa, rien à dire. Donc, écart en moulaï, ce doté qui a bloqué Amro, qui a bloqué Tien, il y a bio. Donc, so y awa, tokos. Dans le but de yo, il y a yawa. La même ça, on n'a pas ya. Au salak ngana komakaka awa nazali na mumili awa toza yango nde makambo Congo eye na poto bandeko bana mona tie Congo eye na poto kaka wana Château Rouge bato basala exotique bauti ba province bauti ba mboka mosusu boya kosaprovisionner po ba prix yango. Bonjour. Pesa code papa. Mais papa, j'ai des services et partout dans le monde, au Canada, États-Unis, partout même à Londres, c'est le Calaming, j'ai des services et ils ont comme un service là-bas. Voilà. Là, bien, moi, pour la Yabik habitude, Samy a Yabik j'ai des services et ça n'a rien. Mais puis, il faut apprendre et comme la Paris. Ah, on a besoin de Bretagne, on a Nantes, on a Pontivy, on a Saint-Brieuc, on a Loudéac, on a Angers, on a Léman. Si on a fait des moussousous na Paris, Bambo Kebele boy, j'ai des services pour Zamakambo, Bana Poto, Bana Mokili Mobimba, partout dans le monde. Après ça, Manko, na Chibé, service. Sainte-Thérèse na Chili, station Sainte-Thérèse na Sibanango, en face de la police. Kune bakangi batu, awa yo kangi koli. Chibé service, Ayuna. Babi don Congo promo. Rafingindu nde.
Ngindo Congo Promo. Merci nada bena fier na Congo Promo. Et ça site oyo bena no number 1. Do site oyo bena intellectuel. Boss Raf Ngindo en tout cas na passivement bambote. Raf Ngindo le présentateur la force créative Congo Promo. Congo ça la force militaire na Congo Promo. Et faites comme moi, allez voir Congo Promo tv5.com. Donc au nom de Jésus-Christ nous bénissons le Congo Promo. Avec Raf Ngindo, Congo Promo ne tombera jamais. Nicolo Congo Promo nde. Ouais, balobi Raf Ngindo. Congo Promo toujours, grande puissance. Come on. Congo Promo qui torcos net na film. Congo Promo babunda na nango. Raf Ngindo. Congo Promo. What a plus, what a boss là. Merci beaucoup bana Congo, bana de partout, na mikili ya poto eskabota la Mathieu Boncher. Et je dis merci à notre boss Raf Ngindo, autrement dit les patrons responsables. Merci beaucoup. Lelo Mathieu Boncher, je suis ici na cathédrale Notre-Dame ya Lingwala Obisonyo Stoyebi et Sika Oyo Mosengo le cardinal et pisopa le nega baloba ke papa na biso ya molimo ya église catholique et Sika Oyo à sala messe et lelo ezali journée au babengisa ki artistes et musiciens aux à la comédien aux à la tout bango tout ba okutana awa bientôt là nengi zalaka. Je dis merci à tout le monde au barota la biso de partout biso déjà to kitaki awa 7h pour bientôt la réunion zo banda 10h tout le monde ba musicien ne ba roya kaka et mais avant de commencer je salue tout le monde. Merci à notre papa et pourquoi pas Adolphe Mouzito Fumumpa Anakin. Merci à notre patron Raf Ngindo balobi Congo Promo ne ma solo nengezala kaka. Merci beaucoup balobi. Bientôt la soirée des galas le 30 décembre Rosalawana Mathieu Boncharbeta tour nengezala kaka. Merci na organisation tout bas organiser soirée et je dis merci à Odilon Mampouya. Garçon très très capable, merci beaucoup. Merci à Chico Diolo, prêtre des prêtres, na Bossaniote au Talanga à Paris. Na pesi mote na bandeko nyonso balingara émission Oyo. Pesela na kati ya Congo Promo. Merci beaucoup à notre patron encore Raf Ngindo na osala pona biso. A Bossanité Christelle Libabi, vrai chéri. O Atala Rabiso, merci beaucoup. Fiston Louye et Roland Fongo. Ah, Fiston Louye et Roland Fongo. Merci beaucoup na Obosala pour na Mathieu Boncher. Na Bossanité, merci beaucoup à Deborah Bofando, ya Matou Idole, prêtre des prêtres. Matou Idole, prêtre des prêtres. Merci à Nathalie Miracle. Merci à Mère Chef. Julia, Maman Mokonzi, merci beaucoup. Et merci à tout le monde balinga émission Oyo, Amanda Dichesse. Merci à Anna Luboloko, je confirme avec force. Anna Luboloko, merci beaucoup na Osala Rapona Biso. Merci na staff tout au balinga Mathieu Boncher. Oya linga contacter biso, le numéro est affiché. Benga biso troye bara nenge to salara. Merci beaucoup na bandeko nyonso oyo balinga biso kasi. Total nombre d'artistes, total PMS et puis on se retrouve tout juste après troye ba nini to sala. Serge Piana. Donc c'est un merci na papa cardinal pour l'initiative aujourd'hui. Journaliste, chroniqueur culturel de la radio-télévision nationale congolaise, spécialiste de la musique. Yawana Nafi Maloma, on a plaidé un peu plus en faveur de la bande de musiciens. Je veux dire que la bande de musiciens de l'eau, parmi les problèmes qui sont en haut, il y a des problèmes de production discographique. Bandeko oyo bakosalisa bango baproduire badisque na bango bazomona na lisusu te. Durant une période baproducteur ya musique na biso bazalaki baétranger tomonaki bacambonais bakotaki baivoirien basénégalais bakoma baproducteur ya musique na biso parce que ça fait longtemps que biso moko bacongolais tolingi koinvestir na industrie musicale ya mboka na biso te. Pourtant ndenge oteyi koloba papa cardinal batalent ezali mingi na domaine ya musique na mboka na biso yango na kosenga boye biso chrétien catholique toza mpe bapauvreté parmi biso il y a de grands hommes d'affaires catholiques yango nalingi natuna papa cardinal est-ce que au monderie catholique au vu ya notoriété ya église catholique universelle ekoki kosala te incité bandeko na biso bahomme d'affaires chrétien catholique
bameka koinvestir na industrie musicale na mboka na biso mpo basialisa bandeko na biso ya bamusicien bazali na baœuvre ebele eza kocouvrir na baterroir mpo baproduire baœuvre wana ebima bameka koteka bazwa mpe mbongo. Ça c'est de 1. De 2, likambo ya commission nationale de censure lelo oyo congolais nyonso aza kose plaindre bon nombre ya bamusicien na biso bakomi kosala baœuvre moko etondi na bainsanité baobscénité. Biso tokoli na Kinshasa oyo toyebi que na kati ya commission nationale de censure kala il y avait un représentant de l'église catholique. Est-ce que lelo eza lisusu ndenge wana soki représentant l'église catholique azalaka mpe lelo na kati est-ce que aza lisusu na pouvoir te ya koempêcher baœuvre mosusu ebimaka? Voilà wana eza bapréoccupation nango mibale. Merci. Réunir biso baartiste moto na domaine na ye toyebi obindaka mpona makambo ebele me lelo totali mpe kote na biso topesi yo merci soki tokobeta makolo makai. Ya mibale nalingi naloba ezali lelo ezalaki mokolo ya kokuta toyeba likanisi bongo tobomba mayele na biso mingi tobimisa yango malembe malembe po tosuki eloko ekende liboso. Moi je crois que idée na ngai kozala à part journée ya lelo ya rencontre oyamba baartiste groupe par groupe selon discipline na bango po oyeba malamu mingi po bazali oyambi baartiste ya comédie problème na bino ezalaka nini olobi baproblème na biso awa eza tozoyebisa o baproblème na biso te parce que ozwila biso solution mais tozoloba baproblème na biso mpo dans l'ensemble totala nini tokoki kozwa comme solution. Lelo makambo nyonso tozomona oyo ezali mise en scène scénario yango moni ngai na soutenir liloba ya groupe na mabolo alobaki awa bosalela biso nayebi ke église catholique eza na force moko soki ebandi likambo bato ebele bakolanda. Lelo bato mosusu bakopesa mo connotation moko neti ya baartiste catholique lelo mpe okoyoka mpe bakimbangiste bakobenga mpe ti omona ekomi ekimeni. Donc mpona koclotire soki bokosunga biso na baleki oyo baza na baekole bopesa bakwata cours ya mise en scène ata ozala artiste te mais soki akoli nango même ata komi chef d'entreprise secrétaire alinga asala yango wabi nasi nazomona deuxième prix eza mise en scène. Donc na mokuse totondi botondi nakoya kovanda kimia te bakulutu balobi ezala pene elenge moko akolo batamoli vraiment na remercie bino makasi. Et si on pouvait insister, mettre de nouveau l'accent sur l'enseignement artistique, je pense que nous pouvons donner une certaine éducation à notre jeunesse dans le domaine du rêve, des rêves qui deviennent plus tard aussi, pour que notre pays puisse se mettre à rêver des choses qui n'existent pas aujourd'hui, mais qui seront possibles demain. Et donc c'est une petite suggestion que je voudrais faire. Ça existe déjà parce que l'UNESCO a tenu des réunions dans beaucoup de pays sur l'éducation artistique. Malheureusement, la RDC n'a pas suivi. Et c'est pour ça que je pense que Papa Cardinal, puisque vous êtes une puissance dans ce domaine de l'enseignement, si vous pouvez insister à ce que cela puisse reprendre un fil dans nos écoles, je pense que nous aidons notre pays d'abord à rêver, mais faire en sorte que ce rêve devienne une réalité pour le développement de notre pays. Parce que dans le rêve, il n'y a pas de limite. On peut imaginer, inventer et vivre réellement dans ces domaines-là. Moi, dans mon atelier, je passe mon temps à rêver. Il y a des choses impossibles, mais qui finalement
et qui sont réels finalement. Je pense que c'est une responsabilité que nous avons tous à redonner une certaine valeur à l'enseignement artistique, à l'éducation artistique, dans tous les domaines de l'éducation artistique. Merci beaucoup. Mais alors, on est là, on a été de son camarade. D'ailleurs, quand même, on a bureau naïe, il y a un naïe. Ce qui sait que pour moi, il y a un naïe dans mon tête. Dans ce papa Kabila, petit camarade, on a zélé, on a zélé, abandonné. On a zélé, abandonné. On a zélé, qui est colonel Kokoro. On a zélé, qui est colonel. Maintenant, il y a un Akakufa. Nazar Sien, Salsanga, pardon. Merci de continuer. Donc, à l'objet de Mosa la caisse, pour de la caisse, voilà. Pour dire que le bureau de tout le monde a pris un bon voyage à nous sauver la caisse. Bino Moti, Bisope de Moseka na Mobatia. Babotia ndamo oyo baboki, et mon moment la clé, qu'est-ce que Biso de Kutambola Bala. Soko Moseli, et éclair la catholique, et ça, et Kamatanani, oyo na Balaye, bon, à la question des animaux humains, et à Zanico, et organisation de ça, pour des besoins, possibilités, il y a un message ça, puis ce que vous dites, de recevoir à la bateau de la face à les sentiments, pour que les négociations et pour monter la caisse soit de solidarité pour la je regarde madame. Vous êtes à la prévoyance. Il y a une division à réalisation. Donc, on regarde ça et tout dit à la mort de la Nicaragua, la mort de l'État de la de quel bord
qui est chargé de faire avancer la réunion sur la communauté du Sahara, basée à la nation du Sahara. Il y a mis ça pour ma campagne avec ici. Parce que là, ce n'est pas représenter la réalité telle qu'elle est, mais représenter la réalité telle que l'artiste se la conçoit. Alors, ce qu'on voit, votre questionnement était inutile.
Voilà, merci beaucoup. Bonjour, monsieur Redi. Bonjour, petit frère. Artiste et musicien. On dit qu'il y a un problème. Il y a un de la cardinal Assemblée là, à la Vénan Mboka RDC. Pour que nous communiquions, on est goudron, soit dans maïmaï. Et là, on a quoi y a quatre mois tambour les athées. Ah oui. Donc, tous on est dans un système à goudron, bah gouélégui trop. Bah ça les goua trop donc. Et aux autres ni m'appelle guapé à la rallonge. Zali, oh mais il bah te, doit les aller dans l'été. Na Congo, na Afrique. Militaire goua, ils pas bah chauffeur taxi ça. Bah papa non se bah ça na bah société wana, bazanango. Bah joueur bazanango, bah politicien bazanango, bah politique bah musicien bazanango. Bah joueur bazanango. Oui bah te, yo quand c'est secret à succès na secret mam nos quoi zagin. Secret succès zali que succès monsieur zali curiosité. Ah oui. Bah tu bah kamwe. Ndenge au sali boulot à bongo. Succès monsieur ezali mutu moko ayebine ko yemba te ayebine pe ko composer te. A comme le père moko ba pese moi lititi atumbi batinyo so ba ko molande d'ailleurs yango elo tozo kufela. Ndenge nini banzembo ya kitoko eko kozala liboso po représenter mboka na biso to Congo. Ezo yokana te mais banzembo ezalo wa makwanga nzala. Omona yango eleki liboso eza na fonte eza na sujet. Ils ont le ballon peut éloigner, mais balobi ou un des dangers. Mais bino peut bolobila, monter. Mais tu le ballon à niveau nin, censure les soi-disant. Bisoté tu le bas. Et la République. Baloba on a des heures de tes athées pour mon moyi moi zo le kokangyo betier non. Faut que la commune, tu pas soda sogni na société. Ndé République est en mola. Bisope tozo le bas ou tozo kanisa. Otozo mona par rapport ya auto mona na ba rochero na ba papa bombengo na ba papa bombenga papa simaro ba vi rochero modèle ezali ba african jazz ozo kanzembo ezo banda pena otelinga loba kona litamao ekomi lokolo yokinga na sango atako nga na boma moto olobelanga ibongo nga na yeba ozo kanzembo mais le lezate le leza makamu mususu so tuni muto asali kutu nzembo si jeni nozo abordawa ayebi même pas. Nzembo yo sa succès au fin ça va congolais nyonso eza même pas na sujet eza même pas na fond ya on a tout senga sikoyo cardinal assemblée la biso ba gwawane sila po bato ba sala musala bien Congo mona ba. Merci beaucoup mais la question on a raison na trop na tout na yo et parmi ba titres na onion so sala et simba ils en a vu la musique ils en a partout ils en a ils a qui composition na yo moko et pourquoi vous avez toujours aimé à papa Wemba parmi bino so bozaki mais parce que dans notre travail bien parce que ba sala nzambe ba songa ba changa maboko parce que musala nyonso ils a bien na mboko yo wana tino sala kisité pour bat balinga. Et là, on est d'ailleurs sur hôtel Nanzela. Moi, je suis à Kitoko. Est-ce qu'il faut ça qui pour mon Kitoko? Non. Voiture est à Kitoko. Est-ce qu'il fait ça là quelque chose pour mon Kitoko? Non. Donc, Banze mon dans ça là, je pense que ils allaient plus sujet. Yango d'ailleurs dans zone là lelo. Sujet, m'tezaro ça là que makambo bat bazao kantaler wana. Yango ngaza oyemba. So lobby. A kozwa pasi ya boy pasi mais bayebisio yeba kozana mokile ezali okasi bwa moto bato bazolelanga kuti basalisanga te besi bango yeba moninga kozwa ezali ndeko ya mosala donc kosenga te kolela rapete salande luka ça donc moni tozali na moi vision mususu o doit représenter ko faire rêver ba congolais o mi rêve c'est important ba artiste ba faire rêver bandeko na bango. Normalement, il faut pas politicien, il faut pas ça là. 10 ans, il faut à 5 ans, il faut artiste, particulièrement, on appelle ça espoir, courage, na rêve. Courage, omengo atakala, nagozuwa nango koma lokola, banango espérer déjà, ki okoma roi bango. Et puis aussi bango ba o bazanango, o mona na bakaro na, ba mona nzambe te. Boulot kaka, eza la vie na musique honorable. Mais mon nzambe te. A salika gatangi na université à Sisi Chik, a commencé à la moi là. Dans ce mutu to bano yebake, kozo ya mutu zande na travail, au mona mutu to bano sala et puis a reçu. Mais c'est comme que ngana sala kanange logoté, mais na dala bande onanga lokola honorable musique ya kabelanga, a kabelo combien de fois. Ça peut se calmer mais 5 ans après car écoute. Ozo les sous. À dans la garage. Voilà, merci beaucoup. Il est belle, ça va? Oui, ça va très bien, merci. Oui, et ça, Léoné Lelo, tout le monde, papa cardinal, a invité Bino, et tant au monde a invitation, c'est ça qu'on est. D'ailleurs, qui c'est mon makasi pour makamunyo sur le beza pour l'intérêt na biso moko to ça l'effort to bongisa pour to zala bomoko makambo qui ne liboso en tout cas. Ba futilité na ba reçoit na ba nini eza bien té.
likanisa apesi eza malamu tokometa yango tokobanda kosala tokosorganize mpona kobanda makambo ndenge alobi bongo likambo ya cotisation ide omoni yango ndeni ide yango eza malamu yango wana tokosola entre biso na biso baartiste totala ndenge tokomanda kosala so banda opesa combien tokoyokana kaka. Merci beaucoup. Merci na bino. Bonjour papa. Sali ndenge nini ntango omoni invitation ya papa cardinal eyelaki yo na ndako? D'abord nakamwaki nabi bainvite ngai pa papa cardinal nasali nini mais tano yakomona eza makambo ya baartiste nabi bon nakende nano nakende koyoka mais koyoka toyoki lelo esepeli biso makasi parce que apense na biso apense na avenir na musique ya mboka na biso art ya mboka na biso alobeli sur makambo ebele bolingo bomoko boyokani entre baartiste et puis alobi il faut ofungola caisse surtout likambo ya caisse caisse biso to ana moyen te biso baartiste totekaka te eza moins difficile et tozali combien wako misata $100 po atiaka na caisse chaque mois tozana yango te et lokola ye moko alobi ki akosalisa biso disons que to fungola caisse et ko beta aller retour c'est-à-dire ekei ezongi na yango kozonga c'est-à-dire ye moko alobi ke moyen ezali oyo kokosalisa baartiste et toza kozela yango asalisa biso na bolingo na ye ndenge alobi ke akosalisa baartiste et akosalisa pe likambo ya bacombattant na poto ezali pe une bonne chose et pote baartiste bakwa komona kosala mosala na bango kwa et na sepeli na oyo nyonso alobi mais nde esalema. Merci beaucoup. ezali oyo tata cardinal aza kolakisa biso koyeba mosala na biso mpe ntina na yango mpe ndenge nini ya kosalela yango kati na mayele na yango nyonso mpe na kati ya kosungana donc yango wana donc lelo eza na badetail mosusu culturel to artistique to bande koperdre lelo naye comprendre ke papa cardinal aza mpe artiste donc esali ngai bien donc ke lelo baartiste tozala mpe lisanga toyeba kotambola mpe elongo na kati ya bolingo bomoko pe maele baartiste msupe bayete conseil nyoko yebisa na bango bao bayokaki ezana conseil ya kopesa bango te bango nde bayebi pwani bayete peut-être nga pe na kokoya koyate soki peut-être mbwa mbulu ebeti ma ekotela nga na ndako soki pe peut-être na ngaki na yabe mwana beli donc veut dire na koyi ko na yebi te ntina bayeli bayeli te na ko pesa bango conseil te. Bonjour. Et tango yokaki lelo invitation elaki yo itie pas cardinal et ça la kiondeni non na sepele makasi parce que au moins Moussa de Salara, artiste faut la utile na société, na faut la utile na kati ya mboka. Alors là, webi lingomba catholique, ezali lingomba oyo et kambara batu sur le plan molimo. On n'est pas là seulement pour amuser la galerie. Hein? Papa cardinal alobi, faut tout ça loko oyo ezo refléter le vrai, le bien et le beau. C'est-à-dire le vrai, le bien, le beau, ezali loko so batu batali na société batu ezo sepeli batu mitema. Faut pas faire des choses au monde eza salité, eza mabe, mais on ça la kaka po non, c'est pas bon. Merci beaucoup. Merci. Cathédrale catholique derrière moi bozomo na cardinal asalisaki misa munene lelo yo akutelana tous les artistes congolais, musiciens, peintres, ozalosalara théâtre ozalobetaka ndule bakutanaki awa il y a des artistes au petozala banto solana bango na pesi merci na bana poto nyonso batala biso merci à notre boss Raf Ngindu na musika balobi bientôt là toko fêter ka ndenge zalaka soirée de gala au Maté bon Chakoti ba faire Gianni célèbre et pourquoi pas Serge Piana. Merci à tout le monde. Ba mama catholique otoyoka bango bazoleka simana biso ba maser ba to belé. Merci na biso nyonso ndenge ezala kaka cardinal akoya na sima bana poto onana monate Nathalie Miracle merci beaucoup et il y a des artistes au peto kozwa ba interview nazo tambola toujours na cathédrale au batu bayebi Mathieu Bonche toujours musala ndenge ezala kaka parce que il y a tout le monde au basala na biso et merci na bandeko poto merci na bandeko nyonso ba na biso merci et pourquoi pas la pesa merci. Et je suis avec les artistes au Ezalaraka. Bonjour Kabosé. Oh bonjour, bonjour, bonjour. Et Bandego Baotalo de partout, ça va? Ouais, ça va en forme. Impressionné Zanine, les Loboga qui appellent, il y a Moussel Nansamba Benga Ibino Selionné. Salut plaisir, nous avons une invitation. Donc, tu as eu invitation, Yango, tu as eu invitation. Donc, le gars Lazali, Moussel Nansamba Mouné Namboka.
vraiment yango na yaki en plus ne na bimi boye mate ate édifiant na momebele oh nanini namoni pena balo yenge musu sala na monde ya musique na ma musu to lobaka na musu to yoka kaza na ngoni tile donc le na comprendre que non ata aussi mbekisi okolekisa tango ya pamba kuna tuna bato basimba baguwa ebele ya mystique bakosala nango ni mpe basukaka mpe wapi mais yo mpe ataka émission ozondimaka ebele mpe basimbaka na bango te bon ngai nayebi te ngai nayebi te donc en tout cas nayebi te vraiment nayebi te mokonzi azolega ye wana. Merci beaucoup voilà bozomona ye moko cardinal et pour la première fois na idéologie à Makambu derrière moi mon conseiller numéro 1 il y a église catholique derrière moi bana poto bana de partout bana Luanda au bolinga église catholique yeyo mon conseiller numéro 1 à catholique tozana awa. Merci beaucoup na bandeko nyonso batala rabiso je suis encore avec l'artiste et musicien Tonton Lai boni. Ouais ça va. Impressionné Zagini tango qui appelle. Non, tu as un cardinal artiste en général. Donc, ce qui papa déjà bien venu au donc faut papa existe donc ils a échange de ça il donne papa cardinal to sepe na makasi to yebi e fungol subiso makamususu otamsusu ezaki bomba na moni kokutana kaboye ezaka pe moko loko moko ya malamu tant somba monde bakande ezali malgré bamususu balobi bena balobi pelati na suka te mais moni ke bakande ezali entre biso ba artiste donc eza initiative moko bien na sepe na makasi po to sukona mitema po mitema pe na mwindo donc ba artiste congolais donc mitema za mwindo na degré moko. Il faut vraiment, papa cardinal, à bête à c'était. Et ça rappelle moi trop moi séance pour tout fond la mitema parce que il y a encore à faire beaucoup de choses donc il y a encore à faire pour les artistes congolais. En tout cas, rien ne marche. Donc rien ne marche. Merci beaucoup. Voilà, c'est Vechaka Congo Bisonyo Stoyebi. Tout le monde est bien basserès. Vechaka Congo, ça va? Ah, toi, on va passer à l'ensemble. Si on va passer à l'ensemble, ça va. Nous sommes l'équipe bien? Oui, en tout cas, Zali, les canaux, ils ont évité. Les gars font ça sans danger. Que mon sein, ça qui passe. Si tout ça, on a la télévision, manque de solidarité, il y a encore la 5 bisous, tout ça, la caisse. Même les lots, la peu d'informations. Tout ça, la cas, ici à Koufaki, papa Mathieu Kouka à Koufaki. Pas de moyens. Tout ça, la cas, il y a papa Willy Barouti, tout la cas, c'est vraiment. Missiono comme Mingi, Dominique qui est moi, à Londres, les artistes congolais, c'est des moments. Le coup, Moussa Lanza, les cantions, vraiment, tout Vanda, tout Yeba, tout ça, caisse de solidarité qui est au côté. Simba, Simba, il y a Moussa Lanza, mais Simba. Simba. Voilà, merci beaucoup, on a parti sur Pébaya quitté. Message européen. Non, on va quitter tout le monde à niveau. Tout le niveau. Même, on peut se le remoboyer, et on sait qui ça y est. Oui. Même tant que tu comptes à la cercle, il faut même out. Bango moko na lolendo wana ko baza mabe ya ko sangalate bazangi bolingo ba téléphone te non tambo bengi bango kadra mosengo so ba lobi ya ko tupa nzambe bazo ba invitation mais de toute façon Sandra Bombanga qui va subir la émission noka un peu ça comme Dombasi mais na remercier papa na biso kadra mosengo el kasazui to côté to banda mais to banda en tout cas ko Simba. Merci beaucoup. Merci. Maman Lunga Boni. Mala. Et ça là qui on est ni tango qui invitation il y a papa cardinal ozoleka na RTVS. Na sepelaki na moni considération ana. Et loko tout singa makasi ya ka considération. Donc ba reconnaître que ba artiste pe bazali. Oh et tout sur na mutema tango yo ki oya lobizani. Pour nous les comédiens, pour le danseur, c'est souvenir de David. Donc plus biblique. Ah, tous les soutenir comédien, artiste, tout ça là et logo le souci à motuya. Tout ça là le souci et logo oyo et comme matisa ça là que batu bazonga sur côté parce que batu côté qui fait na badegu. Ba mona ki biloko ezangitina.
omoni tozongisa susu kotala biloko kosala biloko ya malonga mpo bato basepela su na biloko na biso totikana bainsanité donc tosala biloko ezosalaka considération ezonga lisusu. Merci beaucoup bandeko Angola mpe baotala toprofite d'information santé ya groupe ndenge. En tout cas grâce à Nzambe santé ya groupe eza bien ezoleka bien makambo nyonso bien toyaki dans 5 ans et puis surtout balanda biso na www.jolikalunga TV bosabone massivement. Merci beaucoup. Merci. Akalo iboni. Malamu mingi papa. Tango yoka ki invitation yeli yo lelo bokuta na mosengo esala kionde. Obenge mosengo. Benga bien. Tata episcopo wa Lokumu. Doso bando benge déjà mosengo na komboni de. Ye na esika zali ya Lokumu. Tata episcopo wa Lokumu na wa Lokumu papa équipe episcopo wa Lokumu. Biso privilège ya koya kokutana naye. Et puis c'est quand même très honorant. Il y a un sentiment que tu as considéré. Et puis c'est ça quoi. Et puis tu as bima. Et puis tu as bima déjà na quelque chose motuna motabimi na eloko motuya ou ya simbi et pas ya papa cardinal na rencontre tout ko sala tel que comprendre conscience et puis il faut te rêver na kati na biso ou to zakana ngote l'esprit de cotisation. Culture, il y a cotisation. Nous n'aimons pas cotiser. On n'a pas de problème, c'est parce que tu l'as là, nous cotiser. Papa Cardinal, oui. Alors, il y a qui ne pas. Il y a intéressé par biso. Il y a un autre côté. Mais cette détermination, il y a utiliser na notoriété, mais biso, on peut photo salanini, pas. Donc, c'est un peu ça, autobimina, il y a kokanga yangwana que tous à la conscience et puis kosala musala bien et ça œuvre humaine vous a toujours une imperfection bien ou pas bien mais ce qu'on doit retenir les alika que tous à la musala bien et musala nyo se finissera par copier et fouta kaka détermination engagement na musala na yo je sais que tous aux biso nyo ba ministre était biso na mutasa ne sika na mais sika na ozali osala ngo malam. Merci beaucoup. Merci, je vous en prie.
Belé à Rotala émission. PCLA avec Mathieu Bonché. Merci à tout le monde. Obolinga émission Oyo. Bomoni nenge leki, bomoni artiste nenge lebi. Ngala lobara likamo. Aba lobi artiste ba sangi sakamongo. Est-ce que ko simba? Tu peux la chance na artiste na biso pour bango balinga mongo moi trop merci et bonne chance na organisation tout ya artiste. Merci à Chaka Congo, merci na artiste tout bazala na biso na zongeli susu Odilo Mampuya, garçon très très capable, grand frère propre, merci beaucoup. Na Bosanité Selio Kininga, garçon swag. Ba chéri tout ya Panama ba vrai tonton na pesi bino ba merci ebele émission oyo ezalara pona relaxa bino nyonso leka na RDC mais na ndenge ya propre parce que Congo Promo ezara na ba professionnel organisation na biso ya soirée de gala avec Nkolo Ego Simbaraka le 30 décembre to utaba Panama ba Paris to kitaba Londres biso to na États-Unis et pas ya Emoko Raf Ngindu le patron responsable na Dallas. Ah, et ça la radio, ça la patron Boga, à Lar et puis à Maëlle. Merci beaucoup. Il y a un Mathieu Bon Chapona. Merci à Odilo Mampuya na Bosanité. Merci encore à Deborah Bofando. Il y a Matou Idol. Merci beaucoup à Chico Deo, le prêtre des prêtres. Merci à Francine Ngembi, na Bosanité, Nathalie Miracle, notre artiste Topé Saepoa. Merci à Julia, na Bosanité, Chris la reine des reines. Merci beaucoup. Merci na bafan tout balinga émission Oyo. Sabou Tanfumu, Edith Tanfumu na Lubangu, na Bosanité. Prêtre des prêtres de Serge Manzambi Dokolo, Tokutana, Malekoya, na même site qui est Congo Promo avec les boss Raf Ngindou. Merci à Serge Mpiana, merci à Gianni Célèbre na caméra, merci à tout le monde, à la prochaine, bye. La visibilité fait ça la tout ça on a boss Raf Ngindou tout ça dans studio au moins niveau ya matos pour na éviter ceux qui ont tout dans matos aboyer donc on te dit biso pour nga nazalaka pona ko balancer kaka donc na ministre au Congo Promo junior makolo moni niveau ya ngo diable ya image to c'est là parce que to za boye événement za moko les 30 le 30 décembre awa na kata Dallas biso tout ba congolais nyo surtout nga mosala nzambe nga betaka na sala théâtre nga na sala boye tala niveau ya visibilité tala niveau ya donc il y a sérieux na zo batte to ko za na 3 studio bepo na nini mbongo ngo wa pingini ba peso mbongo na gouvernement vraiment ba matériel be vous fait là oh nous surtout ko rapport ka ba dicap suki ba moko ba ya ngamba la mo ba no na Dallas et dit salon ba moko ba ni mo na Dallas donc j'ai vanza bureau ya mo ma misu ya mo petit na parfait qui bala makambu ya mo makamese bandaki éviter was le roi de Givenchy bango tout baza elo côté leader za moko mokonza ba jeune nyo surtout. Donc, Waterloo, sentiment, bien sûr, à la carte, il y a Congo Promo TV, il y a le matériel, il y a évité, il y a tombe, il y a mini. Est-ce que ça va oh, il y a un théâtre, il y a les locaux. Vraiment, il y a évité. Attends, vous m'attendez. Au continue d'attendre, attends, groupe, moi, vous avez qui niveau. Mais locaux, vraiment. Nazo batté vraiment. Et là vous en avez besoin autre na site qui ngani site ya nzala site ya foani. Si c'est MG Trans de Master Voice, votre artiste MG30 au Lingamingi. Donc nous avons confirmé présence nangaye le 30 décembre, soirée de gala organisée par Congo Promo de Raf Ngindou. Donc tozalawana tumba nzoto nzoto engana inaka bolingo pamba nzoka na balaka nanga kodinda tango nyonso na mabulu lelo nalinga ya solo nakoma ko vivre na mapata. Tu es mon amour, tu es dans mon cœur, tu es tout ce que je rêvais. Ofinginga nazali matamata munene nanga nde ba charme nanga yo biso nyonso bamilaso. Kugata Love, nasema Kugata Love toroyemba wana le 30 décembre, soirée de gala. Tuzawana, mais j'ai 30 ans à wana. Quand ndenge zalara, venez nombreux, vous ne serez pas déçus. Hello la famille, Mr. Poutine, c'est le Scrum. Poutine parle
tout le monde écoute. C'est le Scrum plus 10 Mr. Poutine. C'est pour bientôt, yo déjà. Et Toye Kolobé la soirée le 30 décembre. Potoko Tabongo 2018. Eza Bongo Congo promo ya Raf Ngindu. Basa ko organiser soirée à Monene na Dallas, Texas. Na USA. Na USA donc ça dit que jour wana édition à Liboso Congo promo le 30 décembre. To sengi na bino nyonso boza na kati États-Unis d'Amérique et Europe. Boya parce que na mystique ya fourmi. C'est le Scrum plus 10. Bobanga raté. Ça dit que vrai ndoki. Ndoki dans ça dit que na oya. To bozala wana, to bengisi bana bana ya Ika, USA, to bengisi bana Dublin, bana Allemagne, bana ya partout. Soirée à Liboso, édition à Liboso na kati ya États-Unis d'Amérique. Na kati ya Congo promo ya Raf Ngindu. To bengisi bino boya jour wana e ozala danger. So mo to fandi boy seke to bongama. Pour te préparer les bino yo déjà. Jour wana boyo ka ngo na kati ya salle. Yo déjà boyo ka banzimbo loko là-bas. Miss de Miss dédié na nanonzongo. Boyo ka ba seben loko là, batomela mwa kopo. Boyo ka voyage et tout. Donc ça dit que édition à Liboso na kati ya États-Unis d'Amérique. Raf Ngindu Congo promo le 30 décembre, Texas, Dallas, bana Los Angeles, bana New York, bana ya, bino nyonso jour wana boya po yo déjà bino déjà paramutu kitoko. Le 30 décembre, première édition, Congo promo avec Raf Ngindu le 30 décembre, Poto Kota, Poto Sepela na 2018. Alhamdulillah, Nzambaza na biso. Merci. Hey everyone, this is Eto Chana, La Patrona, coming to you to tell you that I will be live at the African Party Celebration, Congo Promo's first edition, 2017-18 in Dallas, Texas, the 30th of December. For more information, go to congopromotv@gmail.com. See you there. Tokos. Voilà, merci beaucoup Balobi. Biso tout okutana les 30 Oyo, et précisément la soirée des galas. La musique est pas émoro le boss Raf Ngindu vedi tozala wana Mathieu Boncheye yo Balobi, tous les journalistes et tous les artistes tokutana wana talaka mutapesa guna Paris, na États-Unis de partout avec Congo promo site ya ba responsable. Cette fois-ci Balobi site ya ba responsable, mais cette fois-ci avec soirée de gala avec notre patron Raf Ngindu, veut dire Namosika na États-Unis, veut dire merci à boss Raf Ngindu, Mathieu Bonché na batutu Torosalawana, rendez-vous à ne pas manquer, soirée de gala avec le boss Raf Ngindu, patron responsable. Check. Wow. Makambe banzi na yebisaki bino kino makambe eza minene parce que tant na zolo bakino si tu nga na sala confiance nga na talaka soki na tali Congo promoter na na situ na talaka te awa Elvis Salomba mokonza waterlo azwaki transfert na mbongo ya boss Raf Ngindu na ye na kati ya Dallas bana États-Unis nyonso ndenge na sano kino nga Elvis Salomba Nazana kanda pour 54 états na beti déjà 42 déjà. Donc il a tika na 12 états on a autant alors siko lelo to za 43e état on a na kati ya États-Unis kuna minso na Texas na Dallas donc bana Irving bana Houston bana ya Fort bana ya Louisville ba ville na surtout donc na kati ya Dallas awa na kati studio ya Congo promo hôtel merci à Gaillard dans le ministère dans on va chantier eux émission tes ans le bidara pour comprendre que non ils ont la situation exacte que non ils ont la caméra ils vont dire na mon ordinateur moko ya la mbrima mais biso et bisalo manaza na plateau on studio ya wana studio msuku ya ngo donc toi na chantier tu vas bongisa dans le niveau ya matériel parce que yo aux aronoka ka mbongo ya olia kaka ba shawarma ba McDo ya munene me vimba mais biso yo omoni musale zo mona na tozana pona bino toza pona basali na nzambe nyoso
toza mpona bamusicien nyonso bamasa nanga baartiste mpona yebisaki bango bato bakanga bafoto na bamusicien kino nazala na bamusicien depuis na Kinshasa botunaka bango na bachroniqueur nyonso ke Elvis Alomba wana boyebi ye bakoyebisa bino leo na kati ya studio na biso Congo Promo TV site ya Gaillard site ya moninga la binote o batutu bayebi o batutu bapesa confiance site ya boya polémique comme article ya pamba te site ya bien o biso le tie mutu tozo lia ko ya neti troisième job na biso po a na poto to na premier job eza boulot deuxième job eza chic yo to préparer venir on a venir à Davina Lomba yo biga ramenge zalara Christine Ngai Christelle Kusenviko et puis troisième job eza Congo Promo pour voir les amakila yo biga la visibilité fait zalara tout ça wana boss Raf Ngindu tout ça na studio au moins niveau ya matos pour na éviter ceux qui mutu na matos aboye au contredire biso pour nga zalara pour na rebalancer kaka donc ina miniso Congo Promo junior makolo moni niveau ya ngol diable ya image to c'est là parce que tous aboye événement za moko le 30 le 30 décembre awa na kati ya Dallas biso tu ba congolais nyo surtout on a mosala nzambe on a betaka na sala ka théâtre on a na sala ka boy tala niveau ya visibilité tala niveau ya donc il y a sérieux na zo baté to ko na 3 studio bepo na nini mbongo ngo wa pingini ba peso mbongo na gouvernement te vraiment ba matériel be mo benanga po nyo surtout ko rapport ka ba dicap suki ba moko ba ya ngamba la mo ba no na Dallas et dit salon ba moko ba ni mo na Dallas. Donc j'ai vanza bureau yango makambesu yango petit nanga parfait qui bala makambu yango makambese bandaki héritier was le roi de Givenchy bango tout baza elo côté leader za moko mokonza ba jeune nyoso tout donc Waterloo sentiment bien soir na kati ya Congo Promo TV tala matériel na éviter na tombo na nini est-ce que baza na nga bata théâtre tala loko vraiment n'habite ata vumata okoti ndatana ndevuma ata groupe moko za kini kuna mais loko vraiment nazo bate vraiment eloko bozana ngo bozo wa oto kana site kingani site ya nzala site ya foani site ya nazo ebisa yo aleka shala oloba ngino na Dallas bakomi kaka no nazo yebisa yo ozo yebisa yini contrat yo bongonanga nazo lobana na omoni ya munene eza théâtre te o eza Congo Promo donc matériel yenda tolobaki totambo na vitesse ya mboka aux États-Unis d'Amérique olukano makambo te yaka solola na biso totsako na ligne ke oluka otia libaya kotoza kuna banene yaka kozwa mayele awa nga di salon na se concentrer na zwa mayele awa donc na habité commentaire exacte o zaka na zo présenter dans studio tous en plein chantier nous ça les qui bien montage est qui toko makamuto ça bien donc na habité na présenter bino matériel ko intense ko ça intense ko ça na simba nini na bima boye po oya komika kozwa coup de tête à Zidane ngayo bozomo donc tellement ta vraiment na habité na salon biso ka bango fuma bamona ka fuma visibilité wana omona ma zonga bamona te omona pe boss ko bamona vraiment boss fuma ko ya saka mingi ko da London bamona yo vraiment ekota po tala siko dio na samlo no massa na mobala pembe po ye pembe na fuma moni massa na ye yo boss magali na vitesse amuke ya 8e mais tout ça na na sima donc vraiment donc massa na fona chache nga bona moni na zoga ta Louis Vuitton tala ba place na Louis Vuitton ya ngoma Louis Vuitton na éviter vraiment si ça en nini mais to la c'est pochette te mais eux Louis Vuitton na le moni ka polo ngora ya boss donc j'ai ça bien to qui est bien tu vois na bonne personne confiance au salam salam malamu ba pasteur ba sal na nzambe ngoluka place ko bali loba nzambe boya ko pesa bana na nzambe moi liloba boza api studio ya ngozali awa na kati ya Dallas wana Dallas awa boya to yamba bino ba chroniqueur bien ba massa na ngano surtout ba chéri tu ya bien kino ba sala ba émission na Congo Promo tous ensemble toujours bunda toujours pour le tomber le mouvement
okeba bozobenga l'équipe nationale l'équipe nini biso tozalaka awa toza na kombo ya koloba te toza na kombo ya kobamba te mpo tozalaka na bango tomonaka bango bato wana nyonso to soki obimi keba osi na sigi na bango contact oyo bando kanga kaka na contact moko oyo bochange contact te di tane niva bapayasa bacontact enga potalengie Raf Ngindunda Congo Promonde Elvis Alomba nde ebongo yeso boya balese ke no tona abukonza wati yalo boya ni o seksanga o ma wana le lo te o lwa ma na otinde lo parfait kibala donc vraiment tala chantier tala biso moko ba ingénieur to uta la mushetu ezate ke no te to futa mundele mbongo biso moko toza ko sala montage ya studio o boza ma 3 studio ya basana nzambe pandika ka wana te lo banzambe ya ba musicien za wana ya ba takéyate za wana donc tout ça là pour nous surtout donc premier événement les le 30 décembre première on to que donc VIP à Omer bien $100 VIP donc VIP on a mbongo te pour la edote na nzima na onte na mona onte na restaurant ngate de ngani na classer batambo to ba mboka o VIP à $100 vous contacter rapidement vous contacter Congo Promo pour expliquer bino pour vous habiller et puis pour na to sangana biso tuna bana mai biso tout ba chéri puis ya bien wana le 30 pour da c'est un moment maliki ya no moi climat moi qui toko senti de no dogi côté na nzambe tanga tem neige koto akomi kota Dallas a sauter nenga sauter na Miami donc le 30 pour ça biso ngai saloma na le 30 ça et puis na kana donc na ko se transformer na oya pe na dibundeli lisusu po bibundeli ya Poutine. Tous ceux qui vont à merci à toi l'opportunité de faire ça vraiment donc Congo Promo matériel kakayo Congo Promo vraiment c'est là na quand on musique qui non pour ah ya Congo Promo c'est là mbalamo tango tsarabe président c'est là ta moi quand na beta be yo ka ndu ngenge ba olira mbalamo na kata studio na beta nata na beta na Master Marcelo, Nicolo a succès ma casse. Nicolo c'est le a succès. Zélo. Ici c'est MG30 de Master Voice, votre artiste MG30 au Lingamingi. Donc nous avons confirmé présence Nangaye le 30 décembre, soirée de gala organisée par Congo Promo de Raf Ngindou. Donc Tozalawana, Tumba Nzoto. Engana inaka bolingo pamba nzoka na balaka nanga kodinda tango nyonso na mabulu lelo nalinga ya solo nakoma ko vivre na mapata. Tu es mon amour, tu es dans mon cœur, tu es tout ce que je rêvais. Ofinginga nazali matamata munene nanga nde ba charme nanga yo biso nyonso bamilaso. Kugata Love, nasema Kugata Love toroyemba wana le 30 décembre, soirée de gala. Tuzawana, MG30 wana, quand ndenge zalara, venez nombreux, vous ne serez pas déçus. Hello la famille, Mr. Poutine, c'est le Scrum. Poutine parle, tout le monde écoute. C'est le Scrum plus 10 Mr. Poutine. C'est pour bientôt. Yo déjà et toye kolobe la soirée oekozala le 30 décembre potokota bongo 2018 eza bongo Congo Promo ya Raf Ngindou baza ko organiser soirée ya monene na Dallas Texas na USA donc ça dit que jour wana édition ya liboso Congo Promo le 30 décembre to sengi na bino nyonso boza na kati États-Unis d'Amérique pe Europe boya parce que la mystique y a fourmi, c'est le Scrum plus 10. Boba a raté, ça dit que vrai Ndoki, Ndoki dans ça dit que na roya. To bozalawana, to bengsi bana ya Ika, USA, to bengsi bana Dublin, bana Allemagne, bana ya partout. Soirée à Liboso, édition à Liboso na kati ya États-Unis d'Amérique. La carte ya Congo Promo ya Raf Ngindou. To bengi sibino boya jour wana e ozala danger.
so mo to fandi bo seke to bongama pour te préparer les bino yo déjà jour wana boyo ka ngo na kati ya salle yo déjà boyo ka banzimbo loko là-bas miss de miss hein de diena na nzongo boyo ka ba seben loko là hein batomela mwa kopo boyo ka ba et tout donc ça dit que édition ya liboso na kati ya États-Unis d'Amérique Raf Ngindu Congo promo le 30 décembre Texas Dallas bana Los Angeles bana New York bana ya hein bino ce jour wana boya po yo déjà bino déjà paramutu kitoko le 30 décembre première édition Congo promo avec Raf Ngindu le 30 décembre Poto Kota Poto Sepela na 2018 alhamdulillah nzambaza na biso azape na bino merci. Hey everyone, this is Eto Chana, La Patrona, coming to you to tell you that I will be live at the African Party Celebration, Congo Promo's first edition, 2017-18 in Dallas, Texas, the 30th of December. For more information, go to congopromotv@gmail.com. See you there. Tokos. Voilà, merci beaucoup Balobi. Biso tout okutana les 30 oyo, et précisément la soirée des galas. La musique et pas émoro le boss Raf Ngindu vedi tozala wana Mathieu Boncheye yo Balobi, tous les journalistes et tous les artistes tokutana wana talaka mutapesa guna Paris, na États-Unis de partout avec Congo Promo, site ya ba responsable. Cette fois-ci Balobi site ya ba responsable, mais cette fois-ci avec soirée de gala avec notre patron Raf Ngindu veut dire na musika na États-Unis veut dire merci à boss Raf Ngindu Mathieu Boncheye na batutu tozala wana rendez-vous à ne pas manquer soirée de gala avec le boss Raf Ngindu patron responsable. Check.